Shalom, 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 bien-aimé dans le Seigneur, shalom, tokomi, na moment, yako bonde l'ensemble, moment, ya culte, nabiso, ya pourquoi, avant, yako kindekolala, na moment, dekonangai, cause à la distraité, et soit concentré, bien-aimé dans le Seigneur, tikanan, oignon, sozali, kosala, soit quelques minutes pour être, tomi, présenter, l'uboson en zambé, avant, yako kindekolala, et tout comme maintenant, il y a prière agressive du soir avant de se coucher en paix avec le Seigneur bien-aimé. Dans le Seigneur, c'est la prière à ne pas négliger, la prière à ne pas louper, la prière à ne pas manquer d'eko oyanga. Yangonde toye, na pourquoi lelo, zala concentré bien-aimé dans le Seigneur. Na pourquoi lelo ezali mote Philippe Pété na kambayo na prière oyo ndekolanga partager na bande konsusu et bon invitaka bande konsusu Pété baya était avant ya kokende kolala ezali prière oyo basaka na ranango te Pété tokolala ba conscience na biso ekosala te yango nde ezali moment oyo munguna azali kosala makambo mingi ya mabe. Bien-aimé dans le Seigneur, tokozwa quelque temps avant tokende kolala to se présenter liboso na nzambe toyaka biso toyaka na culte na pourquoi culte elinkoloba un moment où tozali ko rendre gloire epai na nzambe, moment où tozali ko rendre puissance epai na nzambe, moment où tozali ko rendre honneur epai na nzambe, moment où tozali ko rendre hommage epai na nzambe na biso tokozala reconnaissant du bosso ensemble au abateli biso pendant toute la journée. Bien-aimé dans le Seigneur, et les pe moment où que toko singa bolimbisi et pas une ensemble peut-être tola la malam. Donc toko mandana na prière d'ouverture bien-aimé dans le Seigneur, nasima tokoyoka maloban ensemble et tant aussi sa koyoka maloban ensemble tokokota na prière agressive et proprement dite, bien-aimé dans le Seigneur, tantôt aussi sa prière agressive, tokotika, butu nabiso, namaboko d'ensemble prêté, tolala, nakimia, bien-aimé dans le Seigneur. Yangwana, bien-aimé, cause à la distraité, et à la concentrer, et de kolanga, tikanano, nyoso zali kosala, et zali moment tekeno, et ezali loko la émission te bien-aimé dans le Seigneur, mais ezali culte était et sengeli okota na prière toko bandanano kotika moment oyo na maboko d'ensemble bien-aimé dans le Seigneur et quand la vie se place aux ailes sois concentré bien-aimé dans le Seigneur et c'est le culte du soir qui a déjà commencé bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Tobandi kotika moma oyo na maboko na nzambe ete nzambe abanda na biso pene asuka na biso ete Seigneur azwa contrôle ya nyonso tozobondela na kombo na Yesu. Père de gloire, moment oyo na maboko na yo du début jusqu'à la fin yonde ozala nzambe na biso apazwa contrôle et ya culte ozwa contrôle ya bandako na biso ndeko na ngai bondela ete Seigneur azwa contrôle ya ndako na yo na moment oyo bien-aimé dans le Seigneur, et ça dit moment crucial, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit que tanguba na nzambe bazali ko sangana, ndenge to sangani boye, atako to zali na vie rituelle bien-aimé dans le Seigneur, to zali Seigneur azali na biso, atako to zali na distanciel azana biso, bien-aimé dans le Seigneur. Yango de totiki moment où na beaucoup la nzambe, Seigneur notre Dieu, soit contrôle à nyonso du début jusqu'à la fin, prêtez au jali nzambe. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, tout petit moment, oh, papa, soit contrôle à nyonso, nyonso, ils allaient confesser comme bon ensemble, vous allez ko benganango, na pourquoi lelo, au nom de Jésus, nous y a nyonso ya moulili, batak nyonso ya moulini, to repousser yango, au nom puissant de Jésus, alléluia, Seigneur notre Dieu, au don ses alliés ayoté, et à la mosika na biso, na pourquoi lelo, alléluia, to belemi, bien-aimé dans le Seigneur, tous 8 ans, et toi d'oreiller, alléluia, avant ton quota, na prière agressive, adorons le Seigneur, bénissons-le, le Seigneur de puissant, créateur du ciel et de la terre, les deux qui vit éternellement, Zamboya Pessionanga, souffle de vie, n'a pourquoi l'élo, et Bélé Bakoufi, pendant la journée, Nabutu, Balamukite, Mebio Nangato la Mukaki, Totelemaki, Tokenda Kinamisala Nabiso,
kumisa ye na pokwa lelo, Azanzambe, Monsanto, le roi des rois, le Dieu qui ne peut en aucun cas changer. Tu es le même, hier, aujourd'hui, et éternellement. Mo bateli abomo nanga, papa soki o batelite, mo batela ko batela sepamba, et par ndekonanga, bondela kumisa e pona santé aux anango. Tuna ba oyo bazali ko bela na tango oyo bazali ko mona ete mokile suki ndekolanga kumisa e pona santé. Alléluia. Zanzambe, papa na commission pour la santé, madame Pessinga, tombo la mongongo. Est-ce que tu peux monter dans la prière avec moi? Est-ce que tu peux prier avec moi ce soir, bien-aimé, dans le Seigneur? Tombo la mongongo na yo, et zalinda kuna yo, et mon côté, à côté les médailles, et téléma, ce qui ont monique non, le collecte comme il va héros. Et ils ont dit, ils m'a dit que le diable était bien aimé dans le Seigneur. Zoa position idéale pour adorer une zombie. Zoa position malam, bien aimé dans le Seigneur. Tombolaï, Zanzambe, alléluia. Monsanto, Zambé Mounen, alléluia. Bien aimé, Toba dit que la présence naïe, Katna Bomo, Nabiso, Katna Bandaku, Nabiso. Papa, que ton règne vienne. Tozobele la règne naïe, Katna Ndakunayo, Katna Bomo, Nayo. Alléluia, Ndekonanga. Alléluia, Bossana ma problème, Bossana ma difficulté, Bossana maladie, Tombola Yesu, Alléluia, Bible le biete, Aladiko Vanda, na louange à peuple naïe, to loué, to kumisaye, na pourquoi les lots, soyons reconnaissants envers notre Dieu. Alinga kaba ingrate, bien-aimé dans le Seigneur, to kumisa, kanisa talika moko, o zambe o asalelio, bien-aimé dans le Seigneur, pour na kumisa, na pourquoi les lots. Alléluia, papa, na pambolio, nos santos la lola, que ton règne vienne. Alléluia, tous aliko élevé, Yesu na banda kuna biso, bien-aimé dans le Seigneur, bitumba mingi, tous anango, ezali ete banda ko to ako vanda, ebele banda ko ezali ba maison hantée. Ok, diable a vendu la, tozo belela, règne ensemble, présence na ye, Seigneur, alléluia, tozo tombo la Yesu na banda kuna biso, ndaku na yoana, ete Seigneur a régné, a zoa contrôle ya ndaku na yo, Seigneur zoa contrôle ya ndaku na nga, au nom puissant de Jésus, le roi de rois, le Seigneur de Seigneur, tout commissaire bien-aimé dans le Seigneur, prêtez à commissaire bisoban ensemble, ya offert bien-aimé dans le Seigneur, talale l'autre commis, et aux obons de l'ensemble, et à Zoyokayo, commissaire, n'a pourquoi les lots, tout ça, je le monnaie naïe, pour l'agnon soit sali, banda tongo tina, n'a pourquoi oyonde konanga, tozo commissaire lisuso, banda mbula oye banditi les lots, azaliko bate la biso, bazo à janvier tim kolo alelo, combien de bateaux va koufi bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, obelaki, obiki na maladie. Alléluia, Hosanna, bon, bien-aimé dans le Seigneur, Koumisaye, Pétajali Zambomone, bien-aimé dans le Seigneur, to sengi mawanaye, avant to kende kolala, ya, et peut-être sokaye na butu, alléluia, akutio na masumo, tikali, alléluia, peut-être sokindo kaye, peut-être akutio na lisumo, et affinio, les kolanga, et tozo sengama nan zambe, likolo na biso, Seigneur, pardonne-nous, et pitié, Seigneur, nous sommes tous tes enfants, Papa, pardonne, nous sommes tous l'ouvrage de tes mains, ne te souviens pas de mes péchés, ne te souviens pas de mes erreurs, ne te souviens pas de mes manquements, ne te souviens pas de mes désobéissances, pardonne, Seigneur, car il est écrit que si tu gardais les souvenirs des iniquités, ô éternel Seigneur, qui pourrait subsister, mais le pardon se trouve auprès de toi. Limbi sangai papa, nazali mwana mutu, abole mbulanga, o misnanga na mon, o nyonso na kanaki, o nyonso na lobaki, o nyonso na sali, o epesi lokumute, Seigneur, pardonne, et pitié, Seigneur, et pitié, Seigneur, papa na sengi mawana yo, na pourquoi les lots, mawana yo nzambelanga. Alléluia, il est écrit, bien-aimé dans le Seigneur, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Alléluia, Seigneur, pardonne. Alléluia, et pitié de nous. Alléluia, il est encore écrit qu'il a été offert pour nos péchés, mais il est ressuscité pour notre justification. Mokola mokazo senga, justification na yena pourquoi lelo. Seigneur, justifie-moi. Et papa n'a trouvé grâce na misu na yo. Na pourquoi oyo, n'a trouvé grâce. Wete yo jali nzambe, papa limbisa, limbisa banananga, limbisa famille nanga, limbisa ba proche nanga, limbisa Seigneur peuple nyonso pesinga etena kamba, papa limbisa bango, papa kotangele biso mabete, yo kamawa. Tobeleli makila, makila na Yesu, epeto la biso, tozombe la makila o, amelisi banananga makila,
makila Yesu Kristo, makila oyo epetola, makila na elonga, makila na elonga, au nom puissant de Jésus. Totomboli mbendele ya makila na bandaku na biso, ete tango mungu na koya akuta. Alléluia. Makila na Yesu etelema, makila na Yesu eloba na faveur na biso. Il y a la puissance qui est dans le sang, et à la partage na biso, et aussi il y a la victoire dans le sang. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, obéléli, la victoire qui est dans le sang de Jésus, et à la partage na biso, et à la partage nanga, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia, Alléluia, papa, Alléluia, la victoire est accompagnée dans tous les domaines de ma vie, dans toutes les circonstances de ma vie, la victoire, Nandako, Alléluia, Naba démarche na yonde konanga belela elonga makila na poko alelo, elonga tina otoyelaka, ya poko ezali pwete tozala balongi, pwete tozala na sécurité, protection spirituelle, yango de tozotatu elonga, Alléluia, nabisika nyonso baki ko échouer, nabisika nyonso ba échec nyonso ezali, ba échec répétitif nyonso abomo na yo tatu elonga, au nom puissant de Jésus, elonga ya makila, Alléluia, na maladi wana tatu elonga, na ba démarche na yo tatu elonga ya makila, ba longa kikuna na likolo pona tina ya makila, yo pe elonga, na ipe na longa pona tina makila, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Yangone babon de la kabo et na pokwa bien-aimé dans le Seigneur. Akaibito bele molimo santu na zombe, molimo santu na zombe atele misabiso. Ya, ozala matinda te, ozala ya côté les mains, tolanda de la kayote na sima, telema, molimo santu na zombe, toi qui fais de tes serviteurs de flammes de feu, salangai flamme de feu, au nom puissant de Jésus, salangai flamme de feu, telemisanga, apana prière ya pokwa, apa, alléluia, tozo pelisa moto, ya molimo santu na kati ya ndako, kuna ndako na yo, ndeko na ngai na pelisi moto, alléluia, alléluia, Seigneur, vie de prière na ngai ekufa te, elemba te, Seigneur, activez ba don spirituel, kat na ngai, cher Saint-Esprit de Dieu, activez la faim et la soif de Dieu, kat na bomo na ngai, activez, Seigneur, notre Dieu, et la passion de Dieu, et nazala mutu oke na kangama na Yesu, akangama na Yesu, alléluia, molimo santu na nzambe telemisanga, na kotanga maloba na nzambe, pesanga mayele, pesanga bwanya, alléluia, et laissanga esprit, ya sagesse, puis ya révélation, apa, illumine toutes les zones d'ombre de ma vie, apa, comme sanga sensible, spirituellement, nazala malemba te, Seigneur, nazala matinda te, Seigneur, alléluia, telemisanga, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Bien-aimés, dans le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamons. Il est là, il est avec nous ce soir. Bien-aimés, dans le Seigneur, yaka pokwa nyonso kozangate, pokwa nyonso yaka topelisa moto bandaku na biso, moto epela, bien-aimés, dans le Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, dans le Seigneur, yangonde, nanoto silicité de notre pesa qui programme, toko yoka parole de Dieu, toko kote na prière agressive, et puis toko tika butu na biso na maboko na nzambe, bien-aimés, dans le Seigneur, kozangate. Ndeko nanga soki nano, osabona na yo te, sabone na yo na pokwa lelo, bien-aimés, dans le Seigneur, vous partagez, na ba réseaux sociaux na bino, sale l'ensemble, et Exode 23, 25, zambazolo bake, servir ngai nanu liboso, avant na pambola yo, ya toluka ba bénédiction na banzela nyonso, bien-aimés, dans le Seigneur, bolaike, bosala ba commentaire, bien-aimés, dans le Seigneur. Yangonde, etina oto elaka, na pourquoi la prière à ne pas manquer, la prière à ne pas louper, la prière à ne pas négliger, qu'on négliger yangote de konanga, wana de diable de mutwa salaka bongo ke, okoma bongo pete eloko ya liboso diable abundisaka na bongo ya batu oyo bandime la peza na solo ezali la vie ezali la vie de prière. Soki vie de prière na yo elembi haya azuyo malam, yangonde de konanga kozanga te, na Psaume 133 verset 1 tina 3, le but que tango ezali elengi, ezali kitoko pete bana na nzambe tozala elongo, tant tozali ensemble, yangonde zamba ki sakaba bénédiction na ye,
ya kolanda nzoto te kolanda diable te yaka ntango nyonso telema na bapriere ya boye ndeko na ngai bundisa pongi bundisa pongi bundisa bolembu kolanda bolembu te kolanda priere oyo te ke olaleli na mbetu ndeko na ngai obie soko omoni ke position nini oyo ezolalisa yo yango ntango ozosala bongo Molimo Santo akopesa rapport malamu yango nde Seigneur akotombola yo yango nde bien-aimé dans le Seigneur sans plus tarder tokomi na moment ya koyoka maloba na Nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur tokotanga maloba na Nzambe na pokwa lelo maloba na bomoi maloba na nguya maloba oyezali komonana na oyezali komonana te. Bien-aimé dans le Seigneur zala na Bible na yo. Bien-aimé dans le Seigneur tokotanga maloba na Nzambe na pokwa lelo avant aussi ça quitte na biso avant tokota na prière agressive du soir afin que to attaquer pe ba nyonso bazali ko attaquer biso. Bien-aimé dans le Seigneur, ne sois pas distrait. Bien-aimé dans le Seigneur, tozali na temps ya guerre basakanaka nango te munguna asakanaka te. Bien-aimé dans le Seigneur yango nde zala na Bible na yo zala disposé tina oyo tozali koyela na pokwa nyonso ezali mpona tina ya combat spirituel ezali po ete ntango wana oyo monde ya ténèbre emonela biso ntango wana ezala lisusu te. Bien-aimé dans le Seigneur yango nde prière ya tongo ezaka tobondelaka mpona kosenga kofongola mapamboli me ya pokwa ezali mpona protection na biso parce que nase nayebisa bino ke butu ezali moment moko ya mystique ezali moment moko mystérieux ezali moment moko oyo ke conscience ya mutu ezali ya kolala yango nde makambo mingi esalamaka na butu yango nde na prière ya boye ezali temps ya kosakana nango te. Bien-aimé dans le Seigneur, ne sois pas distrait. Simba Biblia na yo, bien-aimé dans le Seigneur. Tokomi tango ya koyoka maloba na Nzambe, maloba na bomo, maloba oezali komonana na oezali komonana te. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que vous avez la Biblia na yo bisika oezali nazali kolendisa yo tango nyonso ete Luka ete osomba Biblia ya papier pona kosala ba étude biblique ete Nzambe azali koloba ke peuple na ye ezali kokufa pona kozanga koyeba ndeko na ngai soki ozana boyebi te Nzambe akokonfie yo te makambo minene na kozongelaka yo tango nyonso po ete olamuka kote wana po ete lelo ba église ezali ko privilégier prière ezali kotea mateya ke bato bayeba maloba na Nzambe te ba enseignement ezali te. Bien-aimé dans le Seigneur mais tango muke oyo tozali koya pokwa nyonso awa yaya kokasete ke po ete ozali ndako na yo ozala kaka ndenge ozali wana zala na Biblia na yo pembeni zala na responsabilité wana ndeko na ngai ezali très important mpona Nzambe na pokwa lelo. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que vous avez la Bible na yo bisika wana ozali zala kata na 15 minutes tia 15 minutes pembeni tous les jours ya kotanga Biblia. Bien-aimé dans le Seigneur, ezwa tan na yo ete otanga Nouveau Testament nyonso aussi ça atako ke aussi otanga zongelango susu pete et matière ekota yo malamu. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, sans plus tarder na pokwa lelo tozali kotanga maloba na Nzambe maloba na nguya maloba na maloba oyo esala oyo ezali komonana na ezali komonana te. Bien-aimé dans le Seigneur, aussi to banda qui t'aime oyo ya la prière la fois dernière. Bien-aimé dans le Seigneur, ne sois pas distrait et fongola mato inayo oyoka la pensée de Dieu na pokwa lelo mais diable alingaka teke bana bato bayeba la pensée de Dieu, ce que Dieu veut et ce que Dieu ne veut pas. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi atiaka ete bato bamona ete par tant ya parole de Dieu ezali na tinate ndekolanga encore une fois ezali faute totanga ki la fois dernière na mukanda ya Ephésiens chapitre 6 verset 18 yango déplacé tozali ko continuer sous bien-aimé dans le Seigneur peut-être toka maloba oyo ezali kuna. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Bien-aimés dans le Seigneur,
tolobi ete tozana no na forme peut-être la prière ezali moyen oyo nzambe apesa biso peut-être tous se communiquer na ye peut-être tous se communier na ye bien-aimé dans le Seigneur yango nde les premier ennemi, il y a prière, c'est notre corps. Nous autres, bien-aimés dans le Seigneur, il y a prière, nous autres, il y a prière, l'ennemi a mis balai, c'est le diable. Il y a des collaborer, travailler ensemble, pour être yo au bon de la tête, pour être yo au bon de la tête, pour être yo de tina ya prière, ya ce que le sur na vie na yo, bien-aimé dans le Seigneur, soit un homme de prière, soit une femme de prière. Ceux qui osent aller moutou ya prière te et ya okone sur te bien-aimé dans le Seigneur kolo o les caliboso na biso c'était que des hommes de prière, des femmes de prière bien-aimé dans le Seigneur. Yangonde prière ezali arme offensive et défensive aux ambassadeurs pour tous se défendre nango pour te biso peut attaquer nango muyini bien-aimé dans le Seigneur yango des armes yako attaquer nango yango des prière de combat aux ali komona était aux ali kosala et Seigneur était au kasumuka na prière bien-aimé dans le Seigneur au lamuka la prière pour te au combattre nzoto na yo au combattre le diable et offensive pour te monde à ténèbres ezali ko combattre biso monde à ténèbres et côté comme biso na kimate Seigneur était biso peto to attaquer bango bien-aimé l'arme défensive pour la nuit yango de tango tozali ko invoquer ensemble ko invoquer nzambe ko belela les secours de Dieu bien-aimé dans le Seigneur et nzambe à côté la biso nzambe abunde la biso nzambe azala côté na biso yango de bien-aimé dans le Seigneur. Mes Bibles étaient faites en tout temps. Natango nyonso bien-aimé dans le Seigneur. Natango nyonso tosala la prière par l'esprit. Prière par l'esprit ezali prière ya ba pagano te ya batu oyo bazali lokolo na kati lokolo libanda te po ete balobi esprit wana ezali esprit avec un petit et mais ezali un esprit avec le grand et ezali esprit ensemble yango de okoki ko josifier le Saint-Esprit de Dieu l'esprit de Dieu parce que l'esprit de Dieu c'est Dieu lui-même bien-aimé dans le Seigneur yango de okoko lobateke molimo esala molimo esungabiso non bien-aimé dans le Seigneur est une faute très grave, une faute grammaticale très grave, bien-aimé dans le Seigneur. Molimo azali nzambe. Et l'esprit n'est pas une force, mais c'est l'esprit qui donne la force, c'est l'esprit qui donne la puissance, bien-aimé dans le Seigneur. Yangode essayer tout ça la bas prière par l'esprit. Yangode tout zali ko échouer pete ba prière na biso nyonso ezali na nzoto, ba prière na biso ezali na ya molimo te, ezali ba prière ya nzoto bien-aimé dans le Seigneur. Yangode tango ke ozali ko sala ba prière ya nzoto, yangode résultat ezalité pour être makambo. Nous sommes sur le plan spirituel, tous en a plein et tous en sur le plan il y a bomotoboité, il y a monde physique où tous allez ko vivre mais bien aimé dans le Seigneur, tous allez ko vivre namakambo, il y a esprit, yango de esengel était au côté esprit, ce que lingi olonga bien aimé dans le Seigneur. Il y a d'abord est-ce que osayan zombe oso ndime la Yesu katina bombo na yo, est-ce que Saint-Esprit avanda katina yo peut être balobi que ba oy ba ko bondela wana ba bondela par l'esprit qui est en nous, par le Saint-Esprit de Dieu. Yango tango zali ko sala ba prière nanzoto, yango de bozali komona ete eloko mokote ezali ko tambola bien aimé ko sala l'esprit et prière par l'esprit ezali ko luka atmosphère spirituelle, ezali ko luka l'ambiance spirituelle bien aimé dans le Seigneur. Yango de bozali komona ke ezali ko ke de bien te bonani pete batu mingi ba église lelo ezali ko luka te ke ba luka atmosphère spirituelle te bien aimé dans le Seigneur. Yango de banzembo ba adoration pe memaka atmosphère wana spirituelle lelo banzembo ikoma banzembo forgé banzembo likolo alléluia bien aimé dans le Seigneur.
Peut-être la prière par l'esprit et Seigneur était se communiquer, se reconnecter dans l'esprit. Il faut la concentrer, il faut la distraire, il faut la que mato inayo en même temps la prière, en même temps la makambo ezali koleka tout autour na yo bien-aimé dans le Seigneur ezali ndenge wana te et na mukolo ya Pentecôte tokotanga ngo makambo eleka kinini bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur mukolo ya Pentecôte tango molimo akitaki nambaye koli tala siko constat ba monaki bango. Et ndenge nini balobaki yango ndeko nanga pete o reçu prière na yo il faut kota na molimo ba prière ezalaka ya mbebote ezali superficielle te il faut kota penza kati na molimo oyoka ndenge babandaki koloba na bango. Actes des apôtres chapitre 2 verset 12 à 13. Ils étaient tous dans l'étonnement des sachants qui pensaient, ils se disaient les uns aux autres, qui veut dire ceci, tango batu wana baye kokuta baye koli, bazali koloba naminoko ya sika, bazali koloba en langue, mais batu wana bakamwe, na verset 13, bamsous balobibo, mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux, balangwe, Seigneur était au langwa molimo. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, ma prière n'a biso lelo, ezali inefficace pour être, ezali prière par l'esprit, ezali prière par, otozo forcé kakan zoto, ou bien, ozo salango superficiellement, bien-aimé dans le Seigneur, ezali ndenge wanate, bien-aimé dans le Seigneur. N'importe quoi le bien-aimé dans le Seigneur, tous allez retenir était comme ça la prière par l'esprit. La prière par l'esprit est puissante. La prière par l'esprit, yangonde et ko renverser ma forteresse ya munguna. La prière par l'esprit, ezali prière o ezali que osana connexion dans zombe, ezali que osali na rapport dans zombe, osali na connexion dans zombe. Bien-aimé dans le Seigneur, comme un général de corps d'armée, que azali na fond, mais azali na communication na président na yamboka, azali na connexion na premier ministre na bango. Donc li koloba que azana puissance nyonso, azali na appui nyonso. Bien-aimé dans le Seigneur, la prière par l'esprit, ozali na appui nyonso spirituel. Yangonde ndege toti koloba était la prière est une arme et arme offensive. Yake attaquer nango munguna, ezali arme défensive pour se défendre nango. Ça là, la prière par l'esprit, bien-aimé dans le Seigneur. Et que ça la prière, yamunokobo, bien-aimé dans le Seigneur. Yangonde mutu, ezali ko sala ete, tozali ko ressurete, ete bando ki bazali ko régner tilelo. Yangonde celibat wana, ezali ko régner tilelo parce que au combattre tango nan zoto, mais pas par l'esprit. Alléluia. Yangonde prière, la prière n'est pas pour les impudiques, la prière n'est pas pour le charlatan. Prière ezali pona impolité, tétuité. La prière est pour le saint. Ezali la propriété privée ya ba saint. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Yango de ozali comme on a été makamingi ezali ko changer te, mais ba prière changer prière na yo. Yango tant ya prière ezali tant ya ko sakana nango te, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu veux réussir, bien-aimé dans le Seigneur, change ta façon de prier, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Ma prière nyonso, bien-aimé dans le Seigneur. Mais n'a pourquoi les autres allez connaître était ce que olingue reçu, ce que olingue était makambo changer. Faites la prière par l'esprit de Dieu. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Yango de tokoya koyekola. Ndenge nini pe Jésus yemoko bandaki ko prier, ndenge nini bien-aimé dans le Seigneur. Ce que ozo sala la prière par l'esprit de kolanga, oko sentir suki on a eu mutu ezali kolinga. Oko sentir ete bamsusu akomi kolela, mami sezokita. Oko sentir bamsusu ete resengo elatio. Oko sentir atmosphère spirituelle, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. On dit tous allez là pourquoi et de kolanga changer façon de prier. Yango de na pourquoi lelo
la prière par l'esprit est puissante. Alléluia. Yango de mutu ekoki ko renverser ba forteresse nyonso etelemi liboso na yo. Yango de mutu ekoki ko briser ba lien nyonso ekangi yo. Yango nde ezali kaka teke basali na nzambe ba prier pour na yo. Ceux qui ozosala yango par l'esprit okoki ko briser nyonso ekangi bombo na yo. Ba lien nyonso wana yo moko par la prière par l'esprit. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Yangonde okomona ete makambo eko changer, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Yangonde bayaki kokuta bayekoli on dirait balangwe langwa molimo, bien-aimé dans le Seigneur. Kotana molimo, plonge-toi dans l'océan de l'esprit. Plonge-toi dans le bain de l'esprit. Yangonde oko reçu, bien-aimé dans le Seigneur. Yango lola eko funga melabiso. Yangonde bien-aimé dans le Seigneur. Makambo ezali kosana masusu telelo. Yangonde tango ba église de réveil et banda. Tala ba vision, tala ba révélation, tala ba don de banda ki kosala bobandi kakabo. Bien-aimé dans le Seigneur, va prophétie et kiti, alléluia, va parler, va vrai parler en langue et bandit. Oh, tout le monde est là, et d'ailleurs, en gros, t'es bien-aimé dans le Seigneur. Tika, ce qui va balaki, ça y est, il y a koloba langue, balaki, ça kango mutute, et tika la na mutute lokola, langue, oh, biso tout seul, bana mukilo, que l'obi osonge la kakawana, non, tant sous les lobes, qu'on pèse langue, ya boy. L'obi va prêter à la Saint-Esprit, à Zadine Zombe, il y a multitude, il y a diversité à koko ya teke kaka langue moko wana okoyoka kaka maloba na bango wana ya lelo wana langue wana kaka yango moko wana lobi asonge yango non bien-aimé dans le Seigneur ezali teke wana te. Alléluia. La prière par l'esprit de Dieu yango de mutu eko renverser ba forteresse yango de mutu eko fongola yo nzela yango de mutu eko koisa ba géant nyonso ba telemi liboso na yo. Alléluia. Pourquoi aller le toluka atmosphère spirituelle wana toluka yango. Alléluia. Au nom de Jésus. Yesu kombo na yo mokangoli. Yesu oyo kaka mabondeli nanga. Yesu otombolaka mokwei kombo na yo eleki nyonso temba Yesu. Ozotala fukama, sois concentré bien-aimé dans le Seigneur. Et kota na molimo. Yesu kombo na yo mokangoli. Yesu oyo kaka mabondeli nanga. Yesu otombolaka mokwei kombo na yo eleki nyonso yemba Yesu kombo na yo mokangoli. Yesu oyo kaka mabondeli nanga. Yesu otombolaka mokwei kombo na yo eleki nyonso yaka bandana motema nanga. Yaka bandana bomoi nanga. Yaka bandana motema nanga kombo na yo eleki nyonso yemba Yesu kombo na yo mokangoli. Yesu oyo kaka mabondeli nanga. Yesu otombolaka mokwei kombo na yo eleki nyonso. Yesu yaka bandana bomoi nanga. Yaka bandana motema nanga. Yaka bandana bomoi nanga kombo na yo eleki nyonso. Balukaka ba atmosphère ya boye spirituel yango tongo ya boye ofukami okoti peza na nzembo ya okoloba langue kutu mutu atindi yo te oko prophétiser ata kutu ozayo moko oko prophétiser parce que molimo na nzambe yende asalaka na badoration. Alléluia. Alléluia papa. Vanda katina motema nanga, vanda katina bomo nanga, kambanga i papa, mimonisa
Seigneur, on a péché au motema nanga. Na pourquoi alléluia. Alléluia, papa na lingi nazara na yo. Et je veux être avec toi. Je ne veux pas être ailleurs. Je veux être à tes pieds, Seigneur. Alléluia. Le roi de rois, le Seigneur de seigneurs, le Dieu de toute la terre, le créateur du ciel et de la terre. Alléluia, papa. Merci pour la parole na yo. Et Seigneur notre Dieu, nazanga, Seigneur, connexion te, na pourquoi alléluia. Nazanga, réseau te, papa, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Soki ki nano, pesa motema na yo te, pa ina nzambe, et même dans ma prière ya boy, pesa motema, Seigneur, na pesi motema nanga, na pesi papa. Alléluia. Donde vanda kati na bomo nanga, donde sala kati na bomo nanga. Pourquoi, oh bien-aimé dans le Seigneur, la prière, yangonde mutu ezali tellement combattu parce que le diable sait que oko combattre et nzoto na diable va bundi sakami. Yango etika nzoto na yo et pas dans âme. Seigneur notre Dieu, tikete Seigneur, il est écrit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Papa nzoto nanga et dans la temple ya Saint-Esprit, ya ndeko nanga et nzoto na yo et dans la temple ya matongite, temple ya masumute, mais temple ya molimo santo na nzambe zwa contrôle, ya nzoto nanga zwa contrôle, ya corps, ya âme, ya esprit nanga, et je vais être utile à toi. Alléluia. La prière puissante, la prière par l'esprit. Seigneur notre Dieu, molimo santo na nzambe, kambangai papa, même Seigneur, n'a retrouvé le chemin de la prière par l'esprit. Alléluia, nzambe tata. La prière, il y a concentration, il y a prière, il y a mutu azali plongé dans l'esprit. Alléluia, bien aimé dans le Seigneur. L'église est devenue faible parce que ma prière est allée kaka superficielle. Et allée kaka ma prière est forcée à zoto bukakata nanzoto. Non, la prière est spirituelle. La prière n'est pas charnelle. Alléluia, Seigneur notre Dieu. Connectez-moi, Seigneur. Branche-moi au Père. Alléluia. Molimo santo nzambe. Branche-moi. Connecte-moi. Alléluia. Alléluia. Dans mon ankimbo na yo. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Zambe tata. Mimoni sakat na bongo nanga. Seigneur, toi qui fais de tes serviteurs de flammes de feu. Salanga flamme de feu. Ma prière nanga épée la moto. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Naba prière personnelle, zalaka pe naba initiative personnelle. Yako bondela, yako luka. L'atmosphère wana ya prière. Yake ozi, adoration au thé, au fukami, aux ali kwa adorer zambe. Alléluia. Yaya, oko mona kutute. Oko banda ko sentir. Oko sentir malobana yo okutu e bandi ko bunga. Oko yeba kutute makamini ezali koleka. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia, merci Seigneur notre Dieu. Et pour cette parole de ce soir. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Yangonde tous aliko continuer. Kobonde l'ensemble. Le collège, la prière agressive du soir. Tous aliko belle la moto l'ensemble. Yangonde mutu azali connecté mutu azali par l'esprit. Yaya. Yangonde kobele la moto ekopé. Moto eli kutunano asisa nano malobate. Alléluia. Hôtel ya bar moto ekita. Alléluia. Il est l'autre comment kobele la moto mezo kitakaka tezo pelate ponani. Et tant ozana yo ensemble mais osa connecté te. Alléluia. Osa branché te bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Sois branché par l'esprit. Alléluia. Sois connecté par l'esprit. Alléluia. Obele li moto. Moto na kan ya bayine nanga. Alléluia, moto et tout ma œuvre non c'est la diable kati na bomo inangai. Alléluia, Père de gloire. Alléluia, je prophétise le feu. Je déclare le feu ce soir. Alléluia, andako consumer maladie et consumer célibat et consumer la solitude, la galère, la misère, la pauvreté. Ya talaba makambongo et fandaka na biso belebo. Mais tant que toujours ça la prière kaka ya mbebo par l'esprit yango zomona ke elali ko persister. Alléluia, ya kota par l'esprit. Alléluia, na pelissimoto au nom de Jésus. Alléluia, babo tout nyonso ba malédiction nyonso ba malchance nyonso. Ba mauvais sort nyonso au nom de Jésus. Yamba moto la nzambe tumba nyonso. Tango kitaki.
Alléluia, na tangu ya Eli, na mabanga, na etumbeli, na bakonye, na maye, etumbaka na maye. Yaya, yango de poete, tozalaka connecté te. Alléluia. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Moto non zombe. Hey, nini ba imposa yo, ba mauvais sort nyonso ba jeta yo. Moto na pourquoi lelo. N'est-il pas écrit que le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable? Œuvres nyonso ya diable. Na ndako, na bomo nanga, na ministère nanga. Alléluia, na corps, na âme, n'esprit. Alléluia, œuvres nyonso ya diable. Moto na nzambe, esprit nyonso ya œuvre nyonso ya diable ya sorcellerie na kati ya famille na bino ya. Kindoki ezali koopere ti lelo yo mwana nzambe oza na famille wana non po nani yango de ti la ya prière yango wana tanke obundisi yango te ekoopere tango ke ozobundisa milimo ya famille te yango de ezobundisa yango moto. Haleluya, yabe tata na bisika bandoki ya famille nanga bakutanaka moto na nzambe na ba prison na bango au nom de Jésus. Ba prisonnier nyonso bazali ya famille bobima mabala bima. Alléluia. Ya ozobala te oyebini po ozobondela te kokasa te po ozosambela, mais il faut prier. Mabala ekangama kuna na chela. Alléluia. Yozo lukalibala la poto ya ekoya te bunda na prière. Ni nango ezali kokanga bongo na yo moto na nzambe etumba yango au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, il a dit tant ya pourquoi tous en attendent muke mais na bayini na ngai nyonso nyonso ayebi likambo na ngai moto na nzambe elanda. N'est-il pas écrit que papa yozali le feu de Goran, papa a dévoré nyonso ayebi likambo na ngai, nyonso ayebi likambo bana na ngai, nyonso ayebi likambo ya ministère na ngai, ayebi makambo ya libala na ngai, nyonso ayebi likambo ya finance na ngai moto na ennemi na ngai papa moko te atikala na kimia. Alléluia. Tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Bandoki. Bino bozotika bango ndoki moko te opéré na kati na famille nanga au nom de Jésus. Moto elanda ndoki nyonso au nom de Jésus. Et na pourquoi alléluia. Matthieu 18 verset 18. Et ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Na lié bandoki nyonso sa famille nanga na pourquoi lelo ndoki moko te a opéré. Ezala na balabala na quartier ezala na immeuble bandoki nyonso l'esprit maléfique na lié bino na kombo na Yesu soko lié bango ana se na likolo pe bali yango ba prière par l'esprit yango ana ete tozali en connexion na lola nyonso zali kosala likolo ezali kosala Eli abatindelaki basoda na chef ya basoda alobi ke soki si je suis l'homme de Dieu comme tu le parles. Alléluia. Moto kita moto ya molimo tendere tozobele ya molimo te moto ekita bo etumba chef ya cinquantaine au nom puissant de Jésus. Tobandiko tika butu na biso na maboko na Nzambe Père de gloire butu na maboko na yo grâce na yo Nzambe ezali kolo na biso yo te mutoloba ete moko te akoya ko perturber pongi na bino papa moko te pongi na ye ezala perturber na pokwa lelo protège nous. Alléluia. Bondela bien-aimé dans le Seigneur bondela yango de nazana posete dans mes maillots na prière par l'esprit yango de okomona ke ezayanga par l'esprit omoni ndenge ozobondela ya kovandela na mbetu omoni te ke olaleli otie telefone na mutu okoya ko se réveiller prière et c'est là qui bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Yango des combats. Alléluia. Tambula ndakwana ezala yo alors qu'il Ézéchiel mwana mutu va gauche va droite. Alléluia. Va gauche va droite. Nasima prière déjà nango kuta ta une heure nasima ok na yoko kolala. Alléluia. Ndako oyo papa je ne peux pas, je ne veux pas cohabiter avec un esprit maléfique, avec un démon na kati ndako nanga non na boy na kati bombo nanga na boy butu oyo papa pongi na ngai na tozo plonger ba pongi na biso na makila na Yesu pongi ya bana na makila na Yesu pongi ya mosi na yo na makila ya Yesu pongi ya mobali na yo na makila ya Yesu. Alléluia. Butu oyo eza la butu ya kimia papa annonce-nous de grandes choses, parle-nous papa tozali bana na yo. Annonce-nous de grandes choses, des choses cachées, des choses qu'on ne connaissait pas. Au nom de Jésus-Christ. Papa, levez la vision dans ma vision nocturne. Levez la vision dans ma songe, dans ma rêve. Alléluia. Alléluia. Père de gloire. Mimonisa katnabo monabiso. Érige un mur de rein infranchissable, Père. Au monde des ténèbres, ba mona ngote me ba ba pansa na miroana. Alléluia.
Alors, maintenant, Ézéchiel, que moi, je te ferai comme un mur de rein. Hey, Bible, Seigneur, Salabiso, Baboutou, Alelo. Nous allons le mur de rein. Mur ya libende et par sa bafure na bango et par sa bango. Au nom puissant de Jésus-Christ. Makila na ese la couverture ya moko na moko. Père de gloire, mon panga na yo la porte ya moko na moko. Beta moko. Mon panga na ese multiplier. Ngaïté Bible. Et tant on Ézéchiel 21 comme on a lu on Ézéchiel. Si go beta maboko. Mon panga na ese multiplier sur le plan spirituel tant go beta maboko. Et se multiplier comme le belé. Ketina chela, ketina bekole na bino. Ketina ba bazali ko bundisa yo wana mupange baziko landa bango. Au nom de Jésus. Kimia na yo zambe tata. Seigneur tango ola musabiso lobi na tongo. Hey na kimia nyonso. Nous te promettons de te donner toute la gloire. Bana ngabazala la na kimia nzo. Mon côté asil sauté. Peuple pesinga na kamba. Papa bate la bango. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Que le Dieu Tout-Puissant fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde la grâce en abondance, grâce et la prière par l'Esprit et quitter la moko na moko. Tobanda ko prier par l'Esprit. Ya basaka na prière te. Alléluia. Yango tango tozali ko sanga na boye na pesa kabino tango nyonso Psaume 133. Verset 1 à 3, que tant que tu as un yango ko saka na prière, yango nzamba kitaka, akitsaka la bénédiction, yango de tant que tu as sima na yo diable azo combattre vie de prière na yo, zoto azo combattre vie de prière, zoto elinga prière. Alléluia. Diable alinga prière. Yango de azo combattre yango, ozo la ozo prière ko tu ya ko vanda, mawa. Oh la te bien-aimé ton le Seigneur. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant tourne les regards vers toi, qui te donne la paix, qui te donne tout ce dont tu as besoin. Et pour la vie, la vie, et pour la piété, comme un homme spirituel, comme une femme spirituelle, un homme de prière. Alléluia. Un homme de bateau, il y a prière, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre te localisent ce soir. Loboko na nzambe finika yo, ekamba yo, etambusa yo, na kombo na Yesu Christo. Oh monene na nzambe, bien-aimé dans le Seigneur na bomo na yo. Alléluia. Alléluia. Yo oyo zali kobela loboko na nzambe na ngai bikisa yo. Yo oyo kangama na ba chaîne au nom de Jésus na brisé par le nom suprême de Jésus na brisé ba lien nyonso ba chaîne nyonso kanga bomo na yo na buki yango. Alléluia. Sois libéré. Sois libéré. Na déclaré délivrance totale la bombe ya moko na moko. Zambe dalkasima maloba ya basali na yo. Alléluia. Kokisa délivrance totale. Donc la banana yo na bazala dans zoto ba comme esprit. Donc comme esprit bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Zamba visiter yo zamba penser au manamisu. Alléluia. Zamba battre la yo dekonanga. Dans la solution, il y a un problème. Pourquoi les lots? Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Acclamons, acclamons, acclamons. Faites toutes sortes de prières par l'Esprit. Alléluia. Tant que vous allez kaka mutu en zoto se plonger dans l'esprit, l'esprit en zambete, yangonde ti okokufa na yo kaka. Problème na yo esilité batu ya molimo nde batu bazana elonga yango nde makambo yo epesemela bango de retenir na pokwa lelo la prière par l'esprit est puissante yango nde mutu ko renverser nyonso ezali boso na yo yango tant que ozali nano superficiel yango eloko moko te eko changer bien-aimé dans le Seigneur yango nde tina o tozali ko ela pokwa nyonso était tout comme ba homme et ba femme spirituelle. Bien aimé dans le Seigneur pourquoi nous sommes tous allés na osika yaka était tout bon de la bossa ko kende kolala mais ya mercredi zaka singulièrement kaka pona banana biso pe pona mabala pe pona mabota yaka était tout bon de la invité pe batu susu tongo nyonso ya kobanda lundi ti vendredi nangonga 6h ba heure nyonso na zopesa et zali ba heure ya Bruxelles ya pourquoi 21h ya tongo 6h. Mais samedi et dimanche,
Pendant des Pesa, on a Boutou à 5h30, la Moukaka était au bel de l'ensemble. Les Konangai, tous les dimanches, Nangonga 18h sur la 2, LRDC TV2. Yangone, tous allez dans enseignement biblique, KNDP Kuna na deuxième chaîne, LRDC TV2, au s'abonner Kuna, pour être au monde à Makambope, et Zaliko les Kakuna. Et tous les samedis, Nangonga 18h, tous en a plus ou moins 20 minutes, intercession pour Natina Congo, Yaka été tout intercédé pour na Congo, de Konanga. Na description, au coup, t'as coordonnées na biso, na coordonnées financières, et bon contribuer pour nous salon Zambé, de Konanga. Et puis, nous allons en direct, boyer, hôtel na droite, il y a chat na yo, pour qu'on monte un symbole, il y a dollars, ce que vous avez un téléphone, mais il y a chat na yo, ce que vous avez un ordinateur, au PESA était offrande na yo en direct, et quand on est tout ça, biloko en ligne, et ça, nango, difficile, et ceux qui ont cliqué, quand on a chat, et na symbole, on a dollar, ko senga yo ndenge senga rabiso ke to futa biloko en ligne montant oyo moko kotia yango nde bango nde bakokata nde kolanga yango soki nano sabona nano te nde kolanga sabone mpona lokumu d'ensemble sabone na yo nde kolanga bo partager mais bosala ba commentaire na bino surtout nazali ko insister nde kolanga na gauche ya la vidéo na yo place ba commentaire wana yango de mutetika la libela o ya chato isa ka moni pesa na après temps sous 30 minutes YouTube alongole yango OK dezo commande mais o wana etika nango libela okoko loba o pesa taba tumbote o lobiata loba moko ezali malam mingi ndeko nanga bo s'abonner basabona kamba la moko ce que éviter tout na mais ceux qui bozali kokota bo eloko ya liboso bo like dans nos vidéos et ça est très important pour na YouTube. Les konanga tant commun na suka to kutani susu mukola lobi dans une autre prière puissante du soir avant de se coucher en paix au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen.